Kimbangu na indépendance to lit ya Kimbangu c'est qui vraiment ni pour mboka au Congo. Or que kotambola ni balé même attends la fleuve Congo bato basi batambola na fleuve Congo bayebi ke soko komi national soko bosani ba jalo batia national na kanisi beaucoup bunga. Président tout ce bon bongo émissaire topé ambassadeur italien envoyé à la République démocratique du Congo qui pour la mission Moussoussou et va trouver mort na est en mboka na biso. Abako azosonga azo récupérer azo a diriger mboka na yi. Avec azosonga nazo diriger. En fait ngai on a vendu bosolo. Quand président le futur président de la République a vendu bosolo. Dans les élections 2023. Est-ce que vous avez comment bah ça va troisième président. Bango nyo so constitution troisième président. Le quatrième président de Capel de Likani Bondé Azoya après Bichot Togozo alternance. Premier président Papa Nanga Joseph Kasavubu, Yami Balé, Papa Joseph Mobutu, Yami Satou, Laurent Désiré, Joseph Kabila, Antoine Félix Tchou. Pourquoi le bon Bango ne soit constitué bloc moi le troisième président. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste est troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir ses pouvoirs, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya zotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishopé, Johnny Makiese, bitumbo. Il faut encore très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes récepteurs. Bande konanga ibe internaute nyonso. Bwana bongo émission na bino au moins na bino kombo ya Guillaume Mbappé, autrement appelé chez son papa le prophète par excellence na kombo ya John Makiese depuis Mboka Oya Paris. Et merci encore na internaute pour na bongo chaîne le Congo ne tombera jamais. Sans écouter Luka Piné à très baba na bino lokomoko au tien musapiyo na rai so qui est trésor les kaiba comme ça pone kotika na rai to makila pe kotika la bon yango de awa mwana Congo ne vu to ka pona na ebino pona ko informer bino ba politique tout peu masoto ya politique ya mboka na biso ya Congo démocratique bo benga ba voisin benga voisine benga ndeko na yo a poussa na bongo liboso à télévision liboso etandoke alanda bongo l'émission est la chaîne la plus suivie na continent oh tu as Afrique, Asie, Amérique, Topo, Océanie, kuna pe na Europe en Arabie Saoudite. Zabongo na kati ya fief. Iska opto to côté au côté na bongo na président Yabako association de Bakongo to alliance de Bakongo na kombo ya président Rémi Saïd Ngimbi to ko betane le masolo ya politique actuelle ya Congo démocratique. Ya liboso ezali to moni bongo ambassadeur italien akufi bongo na est ya mboka na biso Congo démocratique avec un programme mususu mais akufi na sujet mususu to moni pe bongo Afdel alobi bongo non Afdel OK alobi bongo que bango baza bongo ba innocent par rapport ya sujet o ba habité kuna ekende vraiment ko sani puis en plus to mona ki bongo ba utu ko bongo premier ministre kasi abako a se présenter te père le belo komoroté puis encore makambo politique ya mboka na biso abako aza bongo grand parti politique au bongo et banda utaka la paix est ancien mais to éviter pourquoi présence na vraiment exacté pe baza ko se obi l'accepter quoi bongo baza ancien alors lelo bo benga ba voisin bo benga na fedi bo sangana to beta masolo ngo parce que ande pas makambo ezali vraiment ça pour tarder pendant mon ligue toujours justement après. Respectons les gestes et barrières indiqués par les autorités sanitaires. Les acquis bon maloba docteur Mouyembe Longona et Kenny Longondo. Et on dit bon on peut respecter l'autorité mboka tout ça les bongo bactéries na biso pour nous désinfecter pas plus distanciation sociale les a bon toujours respecter parce qu'il y a des bongo pour ça il y a président Rémi qui est malade on a combat coronavirus et pandémie parce que azana poussé à peuple voilà. La première qui bino que pour ça bongo et Longola président Rémi Saïdi botuna qui est tellement trop que wapi parti na biso kala le bela biso système bien bongo donc la coordonnateur il y a Abako sans pour autant tarder président bonjour. Bonjour ndeko journaliste. Eza na bana na yo bandeko na yo baza mingi la plupart li banda mboka bazwa na siko ba yeba boni santé ya Bako pe boni ba mouvement ya Bako le lo na 2021 oyo. Merci
vaut mieux tard que jamais. Tu présenté dans le bavé à Mboula Siko Tobandi. Et tu présenté Bongo, tu sangisi, Bandeko, Bazan Afrique, Bazan Congo, Pe Bamboka Nyeso. Oyo Nzambe Linga qui est dans la Nenge Wana, Koufela qui Bandeko Pona, Bokono, Yamuneno ravagé monde, Covid-19, tu peux si Bango, condoléances. Nayango, tu lobby tout ça l'effort, il y a respecté les mesures barrières. Bisio yango toujours la sagesse, la canisse est simple. Kozala toujours na savon na yo tie au sukulu foter maboko bongo na bongo na kozonga bongo na ndeko journaliste na motuna na yo eleki mwa mikolo solo tozalaki libanda pona ko pesa mala ko to kotangisa batu politique oyo ya mboka na biso Congo yango mwa mikolo mokete le question na télévision tando ekete mais to zongi tozali awa et si bozongi bozali awa maintenant to toyeba président 2021 oyo santé ya bako ezandengeni. Santé à Bako est en forme. Santé vraiment la santé de fer. Beaucoup de robots santé à Bako ils ont mis parti au Salamaki na ba fondateur ba papa na biso basalaki yango. Baza bateau baza d'origine ya Congo. Ba uti bongo na Congo central. Mboka oyo mfumo kimbangu abotamaki. Mboka oyo mfumo kimbangu saki musala na ye abandaki na 2021 na 1921. Lelo to komi na 2021 eza année à centenaire. La canisse za année moko historique. Papa na biso ba compagnie mfumo kimbangu, papa na biso ba compagnie indépendance les amboula esengo tobi ke makambo malamu yebele ba surprise be na 2021. Na profiter on appelle ça merci et pas les descendants à Fumo Kimbangu depuis Mboka Paris na Congo. Il y a apôtre John Makié c'est Israël papa na ngai bango émission on a dédié on n'est pas na yo. Et le ngo nanela finda mokusi atalo de Paris la patronat na bien encore bongo mwasi oyo ce qu'on y a aussi le moki la pese remercie mingi pas y agence de voyage na Combo ya exprès agence de fret cargo exprès au lingo tinda kolito po tinda la moto coli et pas boss Didier Sakata na ville ya Naples na mboka Italie oko tinda pe oko somba maintenant tango kokito kasko président Rémi Saïdi président Rémi Nina tso mbamu kina question na eloko moko lobisiko awa ibisangi eloko moko boye beti masolo afumo kimbango beti masolo ya ba président Kasavu busiko atoto yeba lit ya ni kimbangu na indépendance to lit ya kimbangu ezaki vraiment ni pona mboka au Congo. Merci mingi motuna wa eza vraiment trop pertinent. Lit ya mfumo kimbangu ezaki toujours pona ko sala éveil ezalaki tango ya et kokaki pona moto moindo atelema aloba et na règle nyoso ou na ekeko ou période na période moto monga bimaka donc ezaki tango mfumo ngimaka bimaki pona veille ya bato baindo ko moto moindo alabuka moto moindo aza conscience par rapport ya bato boki paki biso oyo bazaki bongo mindele na ba missionnaire ba mipesaki forme moko ba bengi ba missionnaire toujours pendant qu'on a biso, qu'on maltraite biso, qu'on botte la biloko na biso, qu'on endoctrine biso, qu'on aveugle biso, et bon on a bon on est, fumba tellement qui on a qu'on a mossa bato baindo. Et bon on est, yem fumo kimba on a spiritualité ouais qui nango nzamba kiteki pa na ye, ne appelle ça qui révélation. Boanya na moto ba bengi nzalando pour créer ce mouvement politique. Parce que le gars qui na spiritualité ko sanctionner politique té les révélation ils voient qui est l'inspiration l'année yango yeko zo makatia osala association de Bakongo oui bandaki comme association culturelle finalement yeko ko bananze zalando Edimond fondateur ya Bako bongo na 1953 comme dit parti politique yango de 5 ans d'indépendance même si l'indépendance n'est aussi Congo le Congo mais tout le monde connaît Congo est perdant spiritualité nango il est créé biloko wana. C'est vrai, balobi la religion est allée au opium ya bato. L'opium donc ça drogue. Drogue ce que so meli yango okoyeba souté web makamala wa makamabe. Nakanisi loko ba memela les importations ba eli biso yango membiso to bunga spiritualité na biso. Mais nakanisi ba ko bomarane sauté. Ata bongo ba fungi ba kendaki esprit kimbango etikali toto continuer okoba. Kimbango akei esprit kimbango etikali. Mais toujours on a payé à Bako à perdre position tout le monde peut en plus ba Congo ba comment un peu timide et tu vas perdre donc comment on a quatre na bango. Ouais ba Congo ba comment timide to baza muke en retrait. Ils allaient qui toujours politique il y a ba occupant
bato oyo baluka kokipe bato so ba kokipe bino baluka babungisa bino idée à départ na bino baluka babungisa mayele bozana nango bakotsa bino bango bayi na bino pona ko déstabiliser bino na kanti moto aluka koya koyiba to escroc soka linga kota pa na yo akomemelo langage moko ya malamu ya kitoko pona kokosa mais en soi ayepa kosa yibai mais c'est vrai ba Congo babungi te bazan en retrait po baluka ndenge ya ko sauter obstacle yo ba envahisseur ba mingisi là otobenga na kota na biso ba ki ko tia biso biso mais kanate to bu lelo kimbango azate mais l'esprit nezo tambola nani exerçaka moi mukie bien nan oza le la représentant ya esprit na kimbango lelo na mboka na biso Congo koloba soto bi moko représentant sinon to ko sala ba faute belé to keye ba o bino benga polémique inutile mais quand c'est l'esprit ezaka moko ya kimbango moto kimbango aza source aza balé et moto aza ne sika o ya tokaka donc aza nzo kumunene moto ko mazwa musuna kimbango mais l'esprit kimbango ezo existé ezali président ngina na molo mokima mole otiko lika na bandal précisément na baka yao to mona ki bongo ba otiko tia bongo et que moi monument au forme pyramide mais ba ko réclamer sima babiki ya kimbango ezate ba ko connaître ba kufa papa mpadi bazate président to eba qu'est-ce qui fait que référence wana o lite kimbango abunda to mona babiki kona na banzela ta parc que ville ya Kamba mais babiki kona ya ba ko na biso ba kufa ba San Salvador ba to tanga na ba kelas to mona raconter pourquoi ni la raison loko wana c'est vrai ça toujours né to lobi que bato yo ba ki ko occuper biso ba missionnaire oyo ki motaye comme on est missionnaire ça y est mission bango ba ki nango ko déstabiliser biso ko kosa biso ko longola bonzambe na biso to il doit bonzambe ya bango baye balobi na biso bikeko ezali idolâtrie ekeko nyonso eza kisi eza bondoki eza nsoloka mais bango epa na bango partout otamba na erope okuta bastati ezali okotala bambongo nyonso baroi baprésident badirigeant baza na kati ya bambongo mais pa na biso balobi ezali idolâtrie sadi baza kobungisa konye kobungisa biso po tobunga ntango tokobunga tokozanga repère ntango tokozanga repère tokoyeba so pai tokende te tokomi na kati ebale na kati oseya tobungi mpe tonoye et classe etikali surtout etikali wana ye moto na repère atikali okana pe un jour osambela nzamba mundele nga na sa spiritualité donc l'esprit dit esprit donc Dieu n'a pas créé de religion biso atosali nzambe asali biso asali religion te nzambe oyo bamissionnaire bayelaka biso okana pe un jour pe boye dans le but que nzambe asala moto asali religion donc nzambe asala religion te le président tolinga to na question moko ojo juger politique spirituelle ya mboka na biso ndenge nini politique ya mboka na biso ezokende ndenge ezokenda nde na bilikambo repère bato bazokamba sikoyo baobosana repère or que kotambola libale même ata na fleuve Congo bato basi batambola na fleuve Congo bayebi ke soko komi na chenal soko bosani bajalo batia na chenal nakanisi bokobunga mais ebalekaka fleuve Congo aza oseye esika chenal te mais soki moto adokuma masuwa ayebi kotala repère te ayebi kotala bajalon te bobungi na kati ya chenal bokosinda konséquence ya mini bokokufa na kati ya chenal donc eloko nyonso eza na repère nakanisi biso ya bakonde toali bajalon ya politique Congo parce que boninga te ata bokoboya bokokutaka hymne national debout congolais abakomi tapesi yango bapesa bino combien topesa yango na mboka et puis Congo biso topesi Congo République démocratique du Congo biso bakomi topesa na ndenge nini parce que euti na mon Congo eza république ngala te république swahili te eza république luba te république démocratique luba te république démocratique du Congo neto accepta bato nyonso tozongi na bango bekozala mpa na biso tozoli ya Congo ya 4 Congo ya C Congo 4 to C eza kaka eza C quand to C eza colonie tokandaki na mundele lokola antonime colonisation totiaki C mais batangaka Congo batangaka kaka Congo mais sinon faut batanga république démocratique du Songo Nisongo batanga Congo ba yebi mundela yebi secret na tout le question moko mokie na yo ka ba histoire ebele kimbango asala ba miracle ebele est-ce qu'on se biso na 5 miracles to 5 événements minene au kimbango asala en tout cas ba miracle kimbango ezali nzike soki na bi ala musa bato ba yebi abimisa bloka olia bato ba yebi asala ba voyage nocturne ka blamuki awa bakutie ya sa koma isika boy atamba likole bale
et abikisa ba malade nzike asisa maboma et puis abimisa ba bandoki ba bina butu ba kuti bango tongo ndenge ba dimaki donc asa miracle belé donc ya kotanga ezate puis ya monene ali abimisa roi de Belge na boloko tabakangé na anglais tant la deuxième guerre mondiale akiko abimisa roi de Belge na kata boloko na Angleterre donc ça miracle monene mondial ya ibongo. Revenons maintenant à notre mouton. Il y a juste bref, il y a posté comment Italie Kangai, Italie Binote, Italie Kangai. Il y a que mon papa, prophète John Makese, qui ont déjà Israël depuis qu'on a à Paris. Ils ont eu ce que la station a président, tout ce monde a bon émissaire, topé ambassadeur italien envoyé à la République démocratique du Congo qui pour la mission Moussoussou et va trouver mort na est en Mboka na biso. Na biki oza père ya politique en Mboka na biso Congo. Oko comprendre na sujet wana. Liboso te présenter ba condoléances na biso na ba peuple italien. Te présenter condoléances na Mokambia Mboka na bango et te présenter condoléances na organisme international nyonso yo bandimaki ko ya na Mboka na biso. On a kosunga biso et na famille naye biologique mwasi naye baboti naye bongo na bongo batika borfele ezama wa ndeko journaliste na kanisi participer na motema lokola komona mutakufi mais na kolinga ko loba mingi ndeko ambassadeur azo représenter mokonzi mboka na bango Italie awa na mboka na biso ba Italie ezamboko ezali développer. Donc ici, un président de la République a beaucoup de temps dans la zone d'insécurité, sans sécurité. Donc, tu peux comprendre, mais plus dans la zone, ça peut condoléances na chauffeur naïe, na garde de corps naïe au bazar bande congolais, et puis Moussafa n'a présenté condoléances et pas naïe, ou Azali Bongo frère nangai, il les rajout, il y a yebi bateau bayo en kota bayebi makamuna bi pour la négo Moussafa. Toyaki tokozonga po ezali wa ezandenge wana makanisi eza mawa na présenter pe na famille ya Moustapha na garde corps naï mais ambassadeur na terrain au baibi keza zone o eza en sécurité makasi pourquoi aluka ki cortège te monisco mutavani kuna bas côté avant liwa net au moins na réseaux sociaux akena na sika bazo souhaiter ba mine yi akeko lukani na mine na carrière akelo lukani ni kuna. Ce que ça m'a cambo, on va s'arrêter sur le quartier, mais bon, baradé. Bayel m'a cambo sous. Ce que na ouest, bah comment ça m'a cambo sous. Et on comment comprendre que Bangonde va financer, Badef. Bah on peut sur moyen, bah on peut sur munitions, on peut sur le point de détruire l'espace aérospatial à la Polonaise. Comme ça, bah Rwandais, bah Ougandais, bah Burundais, bah Tanzanie, bah quand pas na biso. Toujours tous occupés, autant sous occupation. Je pense que ma mini mais na kanisi nege torobaki. L'esprit Mfumukimbangu s'est éliminé en 2021. L'esprit Mfumukimbangu, le quand on a centenaire s'est éliminé et qu'on a Moussa Mamebele, beaucoup de monde a Moussa Manaest. Le Congo ne se comme à unifier ndenge Mobutu Arobaki. Le Congo est quoi raté? Congo est Kokabwana Rata, le Congo ne tombera jamais. Le Congo ne tombera jamais. Pourquoi il n'y a jamais de sauce Sangisa Bango? Ce président, pour la bateau, mille fois, expatrié, tout le monde pour le copier, est, créer la guerre dans l'Est. Ni les là. La promesse au Timban ou à Sala pour l'Est en Boka la mission. Tout le monde va poser un secret. Sinon, on va comprendre l'adversaire de la mission. L'adversaire de la mission. Mais bon, c'est la temps que nous avons sommet à pouvoir. Pour que nous avons dirigé Boka, nous avons dirigé quand dans le but que Abako a récupéré, a dirigé Boka. Nous avons dirigé. Avec nous, on a vendu Bossono. Quand président? Le futur président de la République a vendu Bossono. Toutes les élections 2023. Est-ce que vous avez un candidat en 2023 comme président de la République? Nous avons dirigé. Est-ce que l'élection est comme ça? Papa, en 2023, il y a élection. Alternance. À Sali 5 ans, Félix a 5 ans. Et tu as l'élection 2023. Sur l'élection dans un candidat président. Ah, bon, tu n'as pas un recensement. Il y a un recensement avant l'élection. Peu importe, tu sais que le recensement est là. Tu es à la tête. Baboya qui peut banini. Baboya qui machine à voter. Baboya machine à voter. Baboya qui bloc belé, mais tu connais la vote. Recensement ou pas recensement. Ngaï n'a pas candidat président de 2023 à diriger Congo. Centenaire à Fumukimbangu. Centenaire à Fumukimbangu, ils ont merveilleux, ils ont tout miraculé. Il y a un ami qui a bombi, on a un code PIN, sinon, il y a un secret. Tu fais tango. Sans faille. Et que fait ta main partout sur le courant Fumukimbangu, ils ont dit, tu vas faire mon tabonanda.
moto na ndako na ye oyo azosalela Fumukimbangu moto na ndako na lopango na ye. Est-ce que bon ça enseignement pour na bana babota ma lepo ba histoire Fumukimbangu tozokoma moke babuku tokobimisa ntango lere ekoka okutinga na kata biro na osala. Vraiment, ce n'est pas moi, c'est lui-même le président, le coordinateur de la BACO. Il est en train de s'exprimer lui-même. Il n'y a pas à commenter parce que le commentaire tout est mourage ça là. À Betty Mamki Masolo, il y a ambassadeur à Italie. À Betty Masolo, il y a BACO position. À Betty Masolo, centenaire, il y a Fumukimbangu. Donc, c'est ma Italie. Tout le monde bongo après. Tout le monde bâti le kobo. À Salaki bongo, oye Moussala. Après si bongo, Mokondamboka majorité. Puis Mokondamboka bongo pour nous, oye premier ministre pour nous diriger Mboka. Nous parce que le lot Abako, premier ministre de l'Abimi, ni n'a pas de colonne. Bon, ni n'a pas de colonne, tu peux si bonne chance. Parce que nous avons le bas na malobanangai ngana zozi la 2023 et tu as la bilan na bango na 2022. Batikali na moi mikolo moke basala mbango parce que 2022 zozi la bango basala bilan total la basali nini ba bongi sila biso mbongo ba élection 2023. Parce que bakosa nyonso premier ministre alongwe bazwa baza so retardé. Toboyi glissement. Tolingi suba glissete. Loko la premier ministre Sassane Malamu. Loko Félix a premier ministre Sassane Malamu mais babo ça na comment mbongo ba élection té. Pour 2023 il faut to sala ba élection oyo ça la peu crédible et ça la soute que oyo aboyaki o ba votaki o ba voter o ba lingaki té. Toke na ba élection Malamu ngana dans un candidat président de la République. So glissement salami. So glissement salami to sala to juger ba ngota ba sa glissement ngolo ba glissement té sikopo nan ba glisser. Bien sûr encore to batem na. To retirer conséquences ce qui ba communautaire glissement. Pour la sikoto na confiance la bango que 2023 le peuple d'abord. Moutoza associé peuple. O ezaki bitumba bundaki pendant 34 ans. Liti ya papa na biso personnel papa Etienne c'est que reconnaître KP. Nazali basa papa na biso. Biso to ye to kuti bango babundaki ndenge biso to sa continuité musalaman. Oyo pe mokitani mwana ne azui tando ya kotambusa na ibi kaza démocrate. Et tout ça si en 2023 après ça c'est l'élection on a candidat président de la République. Oh quoi ça est? Bon quoi va pas être en tout bunda. Vraiment. Maintenant président il y a une question moko. Abako présence naï politiquement le terrain national ou international de sentir Abako Izate. Qu'est-ce qui crée ces flous? La kanisi beaucoup le flou to flouté. Nakati bomo na symbole ya biso ya Bako toza na logo na biso ezali kodia ezali kodia ezali symbole nakanisi soko so longo liete na kati mbembe na kati ya kodia te okokota na kati te inaza na kati ya kodia na zaibi makamna na kati naza kati ndako mais na kufite naza vivant na tambola katango bino bolali ngana bando tambola te bino bobi naza te ngana osa politique livre d'or et c'est un beaucoup ya papa na biso kufa gizenga Abako livre d'or c'est un beaucoup na bango et ça va peu juste to ko expliquer sika wana likamba livre d'or solo bato balobaka mingi ba mutamutana na interprétation na ye mutagizenga kimia epaza na mboka bawa pa ba papa bazali ba papa kasavubu na papa nzalando nakanisi bango bazana livre d'or komba nani mbuta kizenga na mbuta kamitatu bauti na province ya Léopoldville lokola bisonyoso mais na ngambu ya bandundu basali pesa parti socialiste africaine o esalami na kati ya bureau ya Bako poto ke na bango poto sala cartel ya Bako poto sala ma force to sangisi ya Bazi alliance de Bayanzi to sangisi bato belé ya bandundu wana so baye basali force boni ye bangu ye bazo livre d'or kasavu munde motambusi a créé mutasengi table ronde mutakene indépendance azo livre d'or kizenga uzongo comme nani kasavu basanga kinda ko bomba livre d'or to ba mpaka na biso papa na biso d'abord biso toki na cathédrale première cathédrale ya Kisantu et pas il conseiller des sages o azaki le premier monseigneur noir Kimbondo yene mtasimba biloko boni et que l'on a d'abord Kimbondo comme pas kizenga ndegeni ye kizenga tango makame bandi mouvement ya 64 babani za trouble que sa rébellion ya mundamu wa mulele baketi na est ya kimaki koma kimiti akende exil tout livre d'or otambola rondeni muta sa exil otambola livre d'or akimana aka ovana Russie comme clochard
comme kosenga koluka kolela ba restaurant ba benjisa baliaka. Mais mon professeur, mon maître, Capin Deli Kanimbo, Moutamemi de Russie en Angola, il y a Azul livre de paille, Azul livre de les appareils moto, Saïdi Avandia, présent, Bagongane, livre d'or. Un jour, répétez-moi le livre. Tant qu'on a l'accès livre d'or. Tant c'est la temps où on comme la centenaire. Tout l'accès biloko to bombagi, todo c'est la tonga misé. Tonga misé dans Kamba, ce qui misé sili, net to kozaka biloko no sto na to tika na misé. Mais livre d'or les appareils biso. Na kanisi batono so bebi ke Kingoto, banobe Kingoto livre d'or. Le secrétaire général Abako. L'homme de l'indépendance. Banobe livre d'or Mobutu Ayibi. Bon so ya zaki livre d'or, bon qu'ils ont ça comme livre d'or. Ils ont mascarade pamba, ils ont biloko ba politique ba miki. Livre d'or les appareils moto avandia. Livre d'or auto lukaka mingi mingi eza mboko ya mutu oyo avandi na biso awa. Président 2021 yangoyo. Nous avons maintenant un début, mois de mars, février pardon. Abako, Azara toujours nassé. Au besoin de la carte mbembe, de boité, mais activité, présence, surtout une présence sur la carte politique à Mboka Nabiso. Mboka qui n'a pas président. Abako parti à Kalezo le baté. Peuple a comme le transport passi. Abako azolo baté. Mais au bandana biso Kabila au bandit politique à Mboka Congo. Nyon soana bala Congo bazo le la bako et ke wapi. Abako. Donc répondre aux réponses à mon cousin. Na ko tout négocier so mona bembe azotambola. So mona sika bembe tema okenda. Malembe. So mona ndinga tambola. Oui oui. Na kanisa makaza de recherche tango sala émission yo tango ko mesika oyo. Oluka mbembe ndinga zo kenda ndinga kendaka. Il peut tala déranger car amko mona soka okenda susu. Longola ye tie likola nzete ko mona kwena ye. C'est-à-dire aza moto yo asambo atambola ye moko na tango na ye amikoka. Azanga ndaka olala te. Yango moni aza toujours na ndako po asenga ndaka olala te. Par rapport à Banyamsou Fatim Lebula Kota Yaza na ndako na ye. Et puis na kotuno eloko msu na kopesa moi à l'ICC. Soki makako na zamba aweli couper na moto. Mokile kozala pi. Abako azan kolo couper aza moto. Bon, le gars weli to weli couper. Yango to tiki bala tango to tala soko mokile ezali banda to mokile ozonga na kati. Toza kola la tête toza na CT tozo kende mbembe atambola na katambola na rythme na ye. Et tozali. Dans le but 2023 nous avons candidat président de la République. Président honoraire Joseph Kabila Kabangi a sali oyaye mandat accueilli. Mais tout le monde a toujours côté Kolande la Makambone, Kolande la Makambone, Kolande la Makambone. Mais tout le monde a quand la histoire papa en cours si je ne me trompe pas. Alors baki na biso était président Kabila Zali Bongo, mutu o kimbanga prophétisaka 4 ans président, yende mutu. Mais ya kenaye, mona bata kenaye, mais Makambone zuzo ngaka kozonga kaka ni nezo créer loko na katamboka so Congo. Na kati loko so mutezo saka biso po tokede ndenge wana bon asali mandat na lingara te ba déranger professeur Fumogimbangu na lokuta et saka biso esengo mingi te. C'est ça. Tokolo ba 4 ans président azoya nana yete. Oh. 4 ans président yena noté, premier président Zaki papa Kasavubu, deuxième président Zaki Mobutu, troisième président Zali Laurent Désiré, Joseph Kabila, Félix Antoine Tshisekedi. Comment? Basa ba troisième président. Bangonyo so constitution troisième président. Le 4 président de Capin Deli Kanimbo Azoya après biso tokozo alternance. Premier président papa Nanga Joseph Kasavubu, Yami Balé, papa Joseph Mobutu, Yami Satou, Laurent Désiré, Joseph Kabila, Antoine Félix Tshilombo. Pourquoi le Bibongo? Bangonyo so constitué bloc mo ya troisième président. Le Bango 3 égale 1. Égale 1. 3 égale 1 za Bango Misato. Donc bazana kata prophétie. Le bana bana bilakate. Bazana bilaka wana te fumba lo baki je sais ce que je dis. Naza ko mfumungi bango nazolo bana ibi. Le za ba fertilité ba sala. Nazali ko mfumungi bango na ibi nazolo ba. Après. Et après 4 présidents zoya. Ndesika baba ki bilaka. Si ma 4 présidents de total la 5e megoza ndenge ni kozala. Et c'est ça mu Congo. Torbi makaba ko mfumba baza partout. Kimbangu bakangi na Congo central à qu'est-ce qui s'avine na Katanga na Elisabethville. Donc fleuve bani na Katanga et ko suka na Congo central pa na ngai. OK. Donc pour moi Congo o solisa Congo le ba komi ba président bazoli eza Katanga na Bazaïr et pas province na ngezali. O le les Congo central Bazaïr. Président, n'a habité tous vraiment temps ici sur mingi parce que baba tamisman il est temps c'est de l'argent et ça na banana yo de manière politique
On a bien d'une manière politique parce que aux partis à Yambo, malgré tout, il est pas sur le baraki. Bon, on a parti à Yambo, on a bien raté dans le bikaka. Parce que nous sikoyo. Il ne peut pas par rapport à la politique actuelle, puis la promesse pour mettre pour 4 ans président Oazoya Ndero Tikoloba. On peut ça bango bandeko ba congolais, tous à la confiance, tous en esengo, nous avons appelé ça biso paradis le Congo. Na kanisi ta minde le bongo ba immigration, tous ça ba immigré basé belé ba que des poteaux nyoso et 8 pa na biso. Na kanisi ba tongi Italie uti awa, ba tongi ba Belgique, ba France belé sans l'Afrique ba kozalaté, Europe kozalaté. Donc on a confiance na biso bato to bandaki politique, ya liboso to yebi. To lobby to comme na 2021 année mfumu kimbangu et ba merveille ezebele oyo to kopanza secret sikote ba pesa biso confiance, ba pesa biso maboko. Ba pesa biso maboko bongo nde to kolonga. Na ko bakiselo comme kati eloko no lobao. L'indépendance ya Congo eza fruit mondial pesa biso cadeau de. L'indépendance à Congo, bah pesi biso mais to somba ko somba. Abako a somba indépendance. Comment? Abako a somba qui indépendance, a tchaki moyen pour ba pesa biso indépendance. Ya pesa kanini? Abako pesa kanini? Abako a pesa qui d'abord volonté. A tchaki basangana ki. Ba tche makanisi sika moko. Ne ba bengi. Bandeko baki na makanisi ya ko libérer mboka. Papa Moïse Chombe. Ba papa Lumumba, ba papa Gizenga ndenge tobi bongo ba papa Ileyo bongo ne basangana ki na makanisho ya bakwa initiaki ya kosenga indépendance ne yango to salaki mouvement le 4 janvier. Le 4 janvier ne yango botaki table ronde ne boti le 30 juin au tozaki l'indépendance. Mais ko bongo bongo boko bosona te bakangi le 4 janvier tant mouvement sami ba papa bakanga ba papa na biso kaka ya bako. Lumumba était à Kinshasa. Bakanga était, il était à Kinshasa, Kizenga était à Kinshasa, Bakanga bangote. Donc, Bakanga qui toujours bateau yo, ba initié qui mouvement le 4 janvier. Oui, c'est qui va papa nabiso. Kinshasa landu, Kasavu ayaki après, bazaki belé. Et monsieur za tango zangonga sino prochainement tu repères sa liste bateau Bakanga qui, bakena bango na kanka kokolo, finalement bakena bango na ndolo bongo na bongo. Ndesenga ki to benga muta sambela biso. Papa Antoine Kizenga, papa Antoine Kingotolo, pardon, va travailler ça qui na Brazzaville. Non, papa Simon Zeza. Le président angolais, il y a un Congolais à Brazza. Philbert Youlou, Ndemutu a facilité qui bango koluka un avocat international. À la personne, il y a Maître Croquet, aux alliés nationalité française. Ndemutu a yaki, mais pas monter ressemble au mondele. Il faut loger, Nambo Ganani, Nambo Yabako. Pour bazona ba papa ba kende ti na Belgique kutana roi ba avion wana ba kende na mbongo na mbongo ba papa et mon gouvernement congolais té ko zalagité et ba kei ba futi ba honoraire ya mondele wana tous ces manœuvres là et ça maki na mbongo ya bako soki palu kuté zalagita ngwate pesa ba zaki na mbongo té premier véhicule ba tambolango kombi ya ba Kizenga Kasavu da sombili bango Lumumba aye azotambola na impala na ye toyebi ndenge yali. Donc je vous dis que l'indépendance est fort ya bako tout ça là que le badon benga la contribution au le comment tisani ba collecte de fonds il y a qui de partout ndenge c'est là qui te fout mindele to organiser nyoso ndeto benga ba papa ba so avion ba kende ti na Belgique ko discuter ba décider date indépendance na table ronde yango lelo tout ça na Congo. Ce qui parti mo que pesa mbongo nango et pesa sauverise preuve. Et après, tu as butin de guerre. Mondial qui a tiré biloko ni ça. Na Kinshasa to leka biso na pesa. Pesa lobi ya limbongo. Biso lobi to l'immobilier. Banda ko nyo se zebela aussi abako ta tikala ya bakote. Pesa za kimbongo. Bande ko bagi bakatange ba récupérer katanga. Bande ko bagi na Équateur ba récupérer biloko to gi na Équateur. Qui dit mieux? Ba Congolais oyo bakolanda émission yo bazana volonté à travers journalistes bon cotiser moyen bon pesa biso ba moyen pour te préparer l'élection 2023 to organiser makambu na ba bito kene malembe chiko to koluka ko chaba pile na se ya kodia to chema moteur amuke akozoma vitesse ya kokende pas kene mwamba ngosobo chile moyen. C'était bel et bien le président Rémi Saïdi, le coordinateur, le président de l'Abaco. Le président général. Le président général de l'Abaco.
bokendenga lobi bomonaka na bémission tosalaka na bureau tosunga parti oyo abako parti yambo to ebandeli oyo ebundaka mpona lipanda ya mboka na biso République démocratique du Congo oyo bongo banoko to babelge banoko laka bakoko na biso bamvula ebele pe to ezonga encore mpona masolo wana bakata bakoko na biso maboko bakanga bango basinga bakata bango makolo banyokola bango oyo to bongo histoire ya solo ya mboka Congo eza bongo na mboka ya Belgique l'interférence si je me trompe pas a dit le président Rémi Saïdi a rappelé il faut awa to kozonga mpona masolo wana to perdre écriture na biso to perdre bloc ebele mpona kozanga koyeba pratiquement arrivé à la fin, on a fait si merci mingi na ba ki biso, mais na senga bien lo moko, bo s'abonner, bo aimer, bo liker, bo commenter. On y sur la télévision munene, on y sur le téléphone, partout on y sur bongo, bo a toujours scotché bo linga biso makasi parce que notre chaîne, c'est la seule chaîne la plus suivie na Congo, na Europe, na Asie, donc partout. Merci à mon papa depuis Mboka France, na capitale nango Paris, na Kombo ya papa John Makese, Israël père spirituel, papa moko très kitoko avec ta petite sœur Nela Finda Mukusi Atalo de Paris pour s'habiter à Binetou, c'est le motif. Pourquoi pas agence des frais, Sakata Exprès au lieu de Somba Topio Tinda. Alors, qui m'a marre pas boss DJ Sakata en ville à Naples, dans Boca Italie. Alors, tu ne l'as même bateau à mener ça à bongo pêche parce qu'il y a agence des abonnements illimités. Moi, mot de la fin, pas président mot de la fin. On a passé mon temps à mon nom et l'angaï Gisèle Ouba Saïdi. Pour nous suivre cette émission, on a un beau sanaté, qu'on peut s'embêter dans mon professeur, mon maître, mon grand coach, le grand professeur. Son Excellence Capitaine Eli Ganimbo, ou Azali, président au Conseil national de la transition, pour Mbokezo qui est la transition au Sanate, et dans un nouvel système politique à Sika, l'Union des neutralistes indépendants, Yenda Zagid Nango, Bisso Toda Simanae. Donc la transition Kalate, Poto Sala, l'élection en 2023. Avant 2023, donc la transition, Oyo Bisso Tokamba. Merci. Merci, bye et à la prochaine. Merci. Le Congo ne tombera jamais. Car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste est 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir ses pouvoirs, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishopé, John Makiese, bitumbo.